fidèles internautes, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train d'attendre cette belle émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes là pour vous servir. Je reçois déjà Mishkanga, nous chef d'orchestre du groupe Latim Wata. L'orchestre cher à hériter Watanabe, mais c'est les chanteurs parce que actualité, ça il faut décortiquer en haut. Et on a salle qui choisit Mishkanga, à sa habilité à répondre des temps chef et orchestre. Alors, merci à toi encore une fois de plus, à toi de la nation Tonton Bana, patron de clébois.com, Pichou Manga, bon séjour à Kinshasa et Herman Ampor, garçon Slim. Merci à toi, les caméramans les plus élancés, Francis Walla Walla. Carlos Beyoko, garçon simple de Paris, merci. Et les jeunes premiers de Toulouse, Platini Mouindou. Merci beaucoup à toi, Mamé Miline Zembatou, Pépélé Mbetolo. Comme je l'ai dit tantôt, je reçois déjà Mishkanga Bakali Prince. Alors, plaisir à trop, il y a moi encore une fois de plus, bien que vous allez déjà, moi, dans la vie, il y a Clébo, excusez pour les termes, chef d'orchestre à la Team Wata, impressionné les années, il y a encore chez Prince Bakali. Non, moi, Nabino. La Team Wata, comme si je moi, on a Clébo. Aux hommes, on a un bino, beaucoup de sarabisson n'a pas parti pris. Donc, nous, comme ça, on a Clébo. Entre-temps, on a sarapé des missions à Batoutou. Mon yango, aux hommes, on a Mamango de Zoloba, aux hommes, hein? Et puis il y a Willy Moucheni trop ni revient au Mogo. Nga eba via Willy Moucheni avant yo. On a beta na pondération 8 ka vient dans la ciel. Avant yo, mamé Miline Zembana tous pépé Mbetolo. Otangi singa bango trop na émission na yo. Na pesi bango mbote. Et puis Henri Modogo le jeune premier d'Ottawa. Henri Modogo Longo. Tu vois la mutu na ngai. Voilà mutu. Ya yote. Ya go comme payanga. Olingo zo payer. Na juillet déjà. Bon ça va. C'est que Eric Louaou la kasi. Eric Louaou là, il y en a des gars. Eric Louaou là, na Montréal. Toujours Canada. Tu as Niki Kabang, na Blandine Kabang. Donc ça va, Essengo. Alors chef Boala, il y a un déplacement avec d'autres côtés en actualité. Monsieur Zélé Labiso, Bokinagi, Togo pour la production, mais à ma grande surprise, Benga pe moi mingi. Babi Prince Bakali, orchestre qui Togo. Rosela, Vicky Mbelani Bando, c'est la plus dédicace à Bango garçon à Londres, Vicky Mbelani, papa na Kimberly, Mia qui Beverly, mais conseil et bétamité chef. Bon, on dose la dédicace, bas 8 bon, ça on se connaît émission. Tu sais, Bazaro c'est la dédicace, il y a par rapport à conseil. Mais Barozo on est niveau conseil et bétamité. Voilà, conseil et bétamité. Pour des raisons techniques, et aussi des raisons sécuritaires. Donc voilà. Les lots qu'il n'est, comment on va interpréter, on est bali. Bah, interpréter les bali, on s'en fout. Et puis, bah, saboter bino. Bah, t'es belé, bah, c'est l'homme émission. Et ça, polémique, t'as touché, t'as ça, bah, exemple, où ils sont palpables. Bah, tout sous la maison, mais on a autant qu'il a pas commoté. Bah, bah, saboter bino, premier orchestre congolais, bah, kende, déplacement dans le pays, Moussa Libanda, bah, saboter, bah, on a ndéga les abino. Oui, puis, inutile dans le ça va détail. Il y a un salon officiel. Voilà. Dans le salon officiel, il y a un aéroport. Un aéroport. Bon aéroport, on va aller grand. Maison mère, par exemple, là, je suis carrière, on est là, comment on a Togo. Moto. Togo, comment on a oh, bah, tu vas mission peu belé bazar on a les lots n'engagés à boire qui n'a pas pu tout tenir orchestre na bango. Ah. Bah dit hein. Bah ok n'a monté pour Okima. Conseil anglais seulement ma bébé qui peut n'a pas de la qualité pour la première fois la team moi dans Togo pour bétité. Ils a problème t'es. Bon José à Côte d'Ivoire. Bon vieux Manu di Bango. Et bon soir en galère ça y venait na Yves de Melana Claudicia. Ah, bah ça là il paye. Tout le monde, bah c'est bon, on se bon bango si go. Bah le bani. Bah ta maison mère. Bah ok, bah ok Togo jour, na ben on a Togo. Wallahi na moni musique na ngebeta kuna te nako sayote musique na bango ebeta ka kuna te. Vous avez été occupé ma boîte. Bimagi to tambola to. On a fait une semaine. Ah. Une semaine et 2 jours je pense. Oui, bisanga sigo. Bien logé dans les conditions où tu dois regarder. Le temps passé ne revient plus. Maman, c'est changé. Comprendre que les choses ont changé. Les fleurs ont fané. Non, les fleurs ont fané. Moi, Jean-Jacques Goldman, interprété par Céline Dion. Que les choses ont changé. Que les fleurs ont fané, que le temps avance. C'était le temps d'avance.
imeni babetaka na ngiringiri naseka bara ngiringiri so balongo eseka bara na ngiringiri bake kobeta neti malgré tsango ngo pe soki badiembelaki tsango yango pe soki tsango ngo ezalaki ya bango yanga bafote bango kuna so kuna bafotaki bango kuna te seke mais nasoloba eza baréalité te bafote aye barecours eza dia dossier eza recevable totika dossier na kutu nanu merci omeya te mais ntango ozobisanaki bato ya maison mais bango bamekaka koloba te bango balobani rep na rep to compter team wanta bande bana bango ba voyage et biso osali ba grand voyage on va faire combien de déplacements na ba pays libana na lobino 2019 oyebi na to lobate na bona nga ko ya ko loba wa yango yo bango ba kana mboka bakendaka soki bazwi chance ko bima ba ke Zambie bazongola esili ha au Zambie on a la pays anglophone français à la kate bino ko kate maître novice bien ko papa na nushka ebi bon ok c'est monsieur c'est comme vieux bon ok c'est à la retraite parce que fondateur ya wenge musique à maison mère Didier Masela vient na biso Didier Masela mon colo orchestre wana si a paiement maison mère la Didier Masela oui bah bino bosaka bobebisa histoire ekufa yo ebarater ewenge ezaka ensemble après okabwana maison mère ekei pourquoi bengango maison mère parce que les fondateurs de l'orchestre ewenge ezaka Didier Masela yango alobi bon comme je suis le fondateur atika na maison mère yo yebi yango te mais Sankara relata histoire wala bongo te Sankara nde nani est-ce que Sankara ebi histoire est-ce que na bato bakoza na mayela kobetela tu histoire hier roza pa bato kobetela tu histoire tout ba ndenge ezali qu'il fasse comédie yaza bien pour na comédie mais makambo neta ba histoire ils ont senga muto azana mo mémoire ya kitoko ou yaza un homme qui réfléchit bien ou comment ou loba bien neti nani neti ngai ndo moninga na vandia kasi leki Sankara na histoire wenge bongo comparaison ni no sala bon mais parce que bineti yo natanga iko yo bitenga na maele oleke tout le ballon peut bien ataba to bolanda ba yo bitenga na maele oleke ça reste na tout non Diego Milito le meilleur des chefs na bien il y a pas de sous métiers il y a que des sortes gens mais au Congo il y a des sous métiers neti ba métier ba bango ba zo ba créer bango bowe ba finga ba tuba sala ka ba blomo ki na lwa comédie et puis mutozo c'est pour gagner dans vie tout ça va les grands la télévision mon ngo ba kalem sous ba nganga tout ça donc voilà ba nganga ezama mususu to beta masolo bien bato ba makamo maison mère wana ba so bakoti mamna biso ya kulukanga bakota mamna biso neti bango ba beta na ngiringiri awa kota et puis concert d'abord 10 000 francs concert à 10 000 francs 5 000 francs et puis est-ce que y a non Nicolo biso danser biso tozala komoni biso tete bino danser nani Nicolo eza opération zonga la zamba to mona iba bindombe azongi batu tout ba crier ba betikal ba mishkanga du bazonga et ba te belé pe ba benga inga ba bi prince bakali est-ce que héritier Watanabe monsieur le chanteur a rekende la zamba peut s'incliner devant papa na Eranson parce que ba Platini Mwindo les jeunes premier à Toulouse ba MK Saint Alice Orandiko il m'a accueilli responsable na ninga Belgique et puis Yaouli Pendieni na ninga à Paris champion à Dona Kata la Rochelle babi Prince Bakali héritier Watanabe na ba Mitch Kapé ba uta wingi na ba Diego Milito est-ce que ba kosonga oui bi ozo voir ba toute l'émission na yo mozo attend yango tanga na boka batu lange belé bokati mangai azo boka trop cantor moindo na pesi mbote répondre à question naza zano bien na pesi no cantor moindo mbote na Angola na Luanda mboka ba président desi disa mboka ça fait le plaisir mikolo na mikilime a ozonga déjà Luanda au kalami tetanto ya una tomu na bangona ba sido mama itina ba président des Zika Buskor ba docteur Kinkani ba kota ba sido bani bon au moni tant ozolo balika mo kende ko s'incliner c'est normal que toi kende na tombe ko s'incliner parce que tombe na bi tombe te na bi na la zamba na bi tombe na lobi na bi na yo ça représente un cimetière tout court où les gens vont ça représente un cimetière où les gens vont devant les tombes parce que dans un cimetière il y a plusieurs mais bon devant la tombe bah qu'on s'incliner devant la tombe pour la mémoire ya muto akufa mabeza c'est hégémonie mouvement c'est ndeni orchestre to ebi de la foraza au grand complet na ba musicien na
gentil. Laissons les morts enterrer les morts. Tout moni bayambi avec plaisir abi et tirali ba collègue ne mususu azo ça l'opération en sorte que bazonga nabi laissons les morts enterrer leurs morts ou bien nazonga ne bato ba laisser les morts enterrer leurs morts. Laissons les morts enterrer leurs morts. Parce que toi tu me parles, tu m'as parlé d'une chose. Pour s'incliner. Le problème dans la vente. Babindo mais opération là ba sepeli nango parce que Babindo est un initiateur. Mais yom tozo ba mo s'incliner donc tombe mo rezawana ba kenda s'incliner. S'incliner devant de la forêt pardon limisa na mabena salaki ba tebele ba bona biso net ben polé et tout. Nzambego. Est-ce normal ba to mokili ba kenda s'incliner liboso mo to mokili. Otika via vana ne calme za nzambete. Via nzambete. Pourquoi vous utilisez ma momo boya mabe mabe? Moni ba mona mino bozo utiliser mabe wana. Tango zo kolende zo bisa ba réponse biso tozo bi. On impolita la loba ka finga non 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 non. Ba s'incliner ka biso neti ba biso boya liboso nzambe, liboso tombe, liboso zo comprendre. Nous s'incliner liboso mutu te. Donc même on a angle sous pardon, il de la forêt pardon par rapport à ba langage peut-être ba tum sous ba zone toza impoli par rapport ya vie. Ya singa na pardon. A finga de vie na nani. Maman finga te, ba finga e pepa nani. Comment biso ne doza les gens qui réfléchissent comme ça to wando finga ye to finga neti pour nani c'est que biso mutu na biso baby bene to fingele na ndeni yo tango zo ba ko senga pardon ya senga nani pardon na likambu nini oyo so mone le kana Congo problème mo ya senga mutu pardon te biso pe to senga pardon te pour to zapper na problème na été to cause un problème na été seulement que système ngo kande bo komi na ngo bon to pour conclure na yango bato ba s'attendre que bino bo okini la zamba par rapport ya gesto babino masala ya okini la zamba wana bino ba s'attendre na yango ti kama kenda zonga nani kama kenda zonga nani azongi ne sengo ba fana maison ba sepeli combien de fans ino beta masolo kala combien de fans mambo se change non combien de fans combien de familles yebsanga na ba fans yo mona so ozayi wana ozumna caméra chebo 5 jeunes filles mo bien. Ouais, au balo batamo français. Oh, basalate na. Ah, uti bina parler na bangwa ya koti kuna na zamba. Ah. Boni ne sala kuna kini. Na mama na mona tata la monso ba yo kisangu ya za kuna ba fashe mabe. Beta itu na Mike Lovalova kuna mona ki. Muto amuna ngane ta kozo kaka pamba. Tika Mike Lovalova vanda kwa d'esprit. Tika vanda. Tika vanda puis akam ta pardon. Merci beaucoup, il s'appelle Mishkanga, le chef d'orchestre du groupe Latimwata. Orchestre na Congo. Tuaragana. Zaïgo langa langa. Ah, okay. Les orchestres. Patrimoine. Les orchestres. Timois tes orchestres. F victime. Femme victime. Obi. Ba femme victime mes alliés. Ba victime ba viol ba ni ba femme victime. Kasi F victime, femme victime. F victime et l'action. F victime, F victime. Donc F victime, il faut appeler Fifi victime, il faut appeler les femmes victimes. On a la victime à Nini, la viol, la victime à Nini, il y a guerre, la victime à Nini. La victime à Nini. C'est ça la femme victime, hein. Faut peut-être habiter yo, on doit apprendre à ce que les femmes victimes. Ouais, bien sûr. Na Congo, qu'est-ce que c'est comme F victime là? Pourquoi il a fallu bien entrer? Tout cela bien quoi? Tout cela bien. Na tangelo orchestre. On a nous des orchestres. Ni ça toi na kaka. Ba orchestre. Bon maison mère. Quartier la. Nazolo ba orchestre, nazolo ba orchestre Koufate, nazolo ba orchestre où ils quartier la te Koufa. Tout cela peut bien. Bon. Na otanga ba orchestre ezali. Nga na otanga ba orchestre. Vous appelez selonga, excusez moi na moi. Na kanza selo ba. Boyo jijenga mabe. Tala ya solo ba komo lo bana batu ba yamba kaka po actualité za rabiso soto lobi boy. Oboka tango vo émission. Ba mutu ba ziba fandi ba komutala ba tirer. Po ba na kopanza. Moni afingi ba orchestre ba to lobi orchestre tenga na fingi na orchestre te. Na lobi boy selonga. Ba orchestre za. Il s'appelle Mishkanganu to sauter actualité mususu parce que on a une préoccupation ya batu ba retenir déjà pour la production ya Togo où ezalaki vraiment pour la raison technique ya on a ba bétagité et ça te no conseil ezalaki soki ndenge nini te comme no ezanini ezapeka ke balingi ta raison technique beaucoup dans ba détail yango moni batu abwani ape maye les messages za pour na bino
boyebi c'est quoi les raisons techniques parce que moi bato ba bomba nzoto wana et ça ça ba jo tanga ikombo ndenge na bango donc Joe na tanga ikombo incompréhension za mode de vie na bango Joe Mike Lovalova au moni Mike Lovalova dans ma musique Mike Lovalova da pi ngai wana mutu na ngai yebiti Paris Modogo legend premier d'Ottawa bagi machine à l'épresse au monde de Bruxelles na ba fait nga Jolili Atala chérie annonce made in London ba Vicky Mbelani made in London na ba c'est Modogo legend de Bruxelles ba ya Willy Penzeni na ba Maria Tala ba champion Waldo la na La Rochelle ils ont concurrence c'était pour champion de champions ça le roi de France Junior Check Fou nana ben ingénieur Serge Kabang ou les grands studios NG lokele mitif oyeba lokele mitif ka nengo ça la émission yo no yeba Carlos Beyoko garçon simple à Paris ingénieur Serge Kabang ou les grands studios NG alors je suis bel et bien avec Mich Kangandou chef d'orchestre du groupe Latin Ouattara l'orchestre cher à Héritier Watanabe clin d'œil spécial à toi Diego Milito le meneur de G grand chanteur merci pour l'assistance et Mich Kangandou par rapport à l'actualité msoupé bat babenga babi Latin Ouattara bomo kangisa batu qu'est-ce qui ne va pas avec les Ketchou babi bino bat bokangisi sur ton esprit Goga Spiritas Haola na banzela batino son pas matin akansi nani les Ketchou atayo mo bena niveau net ya Goga Spiritas okota mamba pampa babuzo ba ba dolo ba de abongo po ba kangie déjà mais ti lelo to yebate batu musala ngoloba Moussa Batugoloba, surtout les Tibiso va congolais bobo esquisé ngai. Yo monter ba congolais ba bomani na Belgique. Bolana ba information bien. Au monter ba congolais ba bomani mo ka mninga ne mbeli. Mais so ba bandi ko loba mamba politique ba. Biso to linga Congo ya ngona ebisaki batu ke. Batu bolingi mboka te bolinga ba poche na note loko za plus nécessaire za ko linga mboka te. Bolinga mboka ko zala makasi soki biso batu to na kata mboka to lingani. Vous comprenez? Déjà dans l'Ingaté, mutu moko boye aya ko tia salite liboso Diego Milito. Le meneur de G. Dans l'Ingaté par exemple, mutu moko boye aya le mususu ngana za musicien congolais aya ko salir combo ya musicien congolais mususu. Ah voilà ata misa libana ou orchestre na bino. Mutu libanda to comprendre. Mais exemple na pesa ko na bakisa mu. Zelana biso. Yango neto moneti lelo to uti na Togo. N'a pas raison ezali et les étrangers les autres bazali wana mais sikoyo congolais pour na ko inandegone congolais faut ça il faut maintenant spéculer dire du n'importe quoi sur yango pokaka base donc voilà ngapo na nga congolais fa lingana soki to lingani si mandeto yoko zomboka so to lingani to tika jamais na lopango de ko salité kota c'est-à-dire Sori Kassan ligne équatorien, Arolinga jamais vous avez côté l'Équateur à intervenir pour l'équatorien. Très bien. Sori équatorien à Lingui Chabien, il va faire la même chose. Donc Yeb Sangamoni Mamoro Wana Namboka Tosani to protégeant. Atama Brazzaville ba finga mise congolais moko eza ya orchestre la minote au côté là. Malamoro to koti. Ah, dès que finga mo nia no orchestre là ba. Ngala tangi ba orchestre ngana fingi tepe na nie orchestre. Ah mais tant na bi F victime nie yango bezo orchestre. Yango na tout nio. Tant on sanga F victime. Et on l'a s'appelle femme victime, on a tout ni ba victime on ya viol, il y a guerre, c'est la victime ani. Ça va expliquer ngai. Après tu continues. J'allais dire Wata Yibé ba chaînette en or. C'est pas le cas n'engo bandai question non. Ba te beli ba ba pion na biso. Ba te beli ba lobi Wata Yibé chaînette en or. Kasi là yango yango pe to vaccin na ba billet to gele na Togo. Ngo vaccin na ba billet. Ba chaînette wa. Ah, c'est bo ba yango solo. Ko magamne to teka ba chaînette. Ya ga mingi. Asa comment ça ba chaînette? Nani wana? Ko fe na biso Fedelo quoi. Teka na ba chaînette na ba ser na biso Martha Langue. Oui Martha Langue. Très bien. Ba Boscan na Japi. Ba Martha Langue. Oui Martha Langue. Bien. Non tangi lo ba Martha Langue ba Fedelo quoi yo ça ra soka na otanga kuna yo kitabo ça la boité pardon donc là yango to baksa kuna mabia Togo bani confirmé bo ibaki on paye solo danger taka biso nande za bo grand volet to ibara fort bon au fait base oh c'est Karina Olugane base
nga na mamu atenga lobika boye mamu internet erani on va débeler babi comment Karine Azaki attaché des presse à la Timwata mais au juste peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que vous kabwana au moni biso to za orchestre bato mayele moni mamu nyonso bozo mono soko landeli na émission to ça sana yo mona ngina za ko prédire biloko nyonso et je le prédisais pas parce que ngamo rebima na kati na ngate to vandaka to vandi to solo la mangambo to saba analyse to tala to zo projecter à venir to tande ça ndenge ko ça biso kozala ndenge mangambo kozala et puis to tala kozala au fait ba détracteur na biso baza tellement ébélé ya bana mikena mikolo bana basi na bana basi bana mibali bana basi donc baza ébélé si ko tant to vandaka to salaka to talaka déjà to lobby basali to tala na thèse na bango déjà tout le monde a déjà thèse na bango ezalaki filtre biso bako s'attaquer na biso wana antithèse na bango siko na synthèse yo mona ke bako sangana siko bango tout bako sangana na siko bango tout bako ya pena ke ba fungoli biso bako tala biso il faut beaucoup fabino ndé en ce moment bo yo mona force à la pulga o mona force à goga na la team mwata na e ezana ngoma biso to mimone la na biso. Mais au début, pour nani ni maman to kasara ngote na natana. Pourquoi? Parce que biso ça bata principe laissons le temps au temps. Biso to tika ka volonté nzambe salama. O yi volonté nzambe so reye. Muto roza la zui kisi. Muto roza la zui kisi. Abano ça on peut succès. Nzamba mo na ke jo azana gwa azoli abato azo ça peut succès kisi. Matiki ça succès wana. Ti mo boywa mutongo mo zonga na boba fana mo mitaki ba siksa salaki ya pa molingo benga nzambe zoba déjà no mema na ang des Karine Mokonzi ngana on loba boyo lingo benga nzambe zoba na pese par exemple na maloba na yo eza Karine Mokonzi zo siksa kisi nzamba za zoba te est-ce que comprendre ngelo na lobby très bien na lobby nzamba rotika mutu na papa azo net biso beta musique par exemple monsieur mo azuki sa miso a disque sali ba succès à danger nzamba tika drainer ba foule. Mais un moment nasuka nzambe pas bomiete nasuka tangu babylone on est comme na chita comme fana na tuna oh ngai azoko yemba sute batu ba yata 5 vous comprenez ko azoko yemba sute batu ba yata 6 ba preuve pesa li yo yebi ça va na kongeza ndakela date yo yebi eza nango donc siko yo ba preuve ezali ba fait na biso musu ba komi bongo ba preuve ezali siko yo nzamba azoba te yango biso to tikaki temps esalama ndenge nzambe alingi esalama sadi toyebi na biso makambo nyonso me totiki yango esalama ndenge nzambe alingi esalama de la minute eza bino siko moni na ntambo ça siko synthèse na bango vous comprenez po thèse ezalaki to infiltrer bango antithèse ezalaki kaka biso to infiltrer bango to comme donc temps ba infiltrer so comme net ba biso antithèse ezato to totelemela bango to salir bango na kokota bango na kati to salir bango et à la fin to ko bimasko to sali polele bo mona sko to sangana batu nyonso na ba sangana ba sasko liboke vous comprenez ndenge zalaki biso pe to mona na biso ngo mais mona yo de télé bien avant mais to tika kango sala mabongo oui pour ni faut ça mabongo faut se pelisa batu mo bo après to kena ndenge France no beta batu sabre na marko ba leka ba Winchester on est kataka mutumba la moko ndebo comprendre la force ya la pulga totori na koza no sabo mega kame bo kandete biso zati. Merci Torbi presque dans ce entretien la biso et ça un plaisir à toi ya Mamish Kanga nous chef d'orchestre du groupe La Timwata. Merci également à toi maître Issa et puis Didier Guest na Vibranium un bon cadre na ninga lingwala ndebo mona ka to vanto to kate to paiement normal de la nation ils arrivent ex Rivonia Square ex-Rivonia Square, Vibranium. Je vais expliquer bien, je vais expliquer bien, il y a un moment où l'émission, c'est l'émission de Didi Diaké, ça tellement l'état d'Inabi. Il y a un Makamusomo Zolo Babo, Oseka, une femme victime, Azoseka, au petit Arnaud Jamba Maestro. Arnaud Jamba Maestro. Popol Nkoko Mas Polov, Yannick Lambongo. Lambongo Yannick, donc voilà. Dernière question, parce que faire l'émission avec Miss Kanga, nous franchement, vous comprenez, c'est un peu moins détente et puis dans la expansif. Vicky Mélanie, papa na Kimberly, Mia Beverly, merci beaucoup à toi. Plaisir à tous les gens. Message na yo ya souka par rapport à l'émission à Lelo. Ba fan ba tutu balingaka Timwata na pesi bino mbote belé ba balinga héritier watana be goga
na pesi mino te belé ba Bobo Beloy ba Régine Lunga bino boyebi idéologie ba go bundisa to monangi na biso bango déjà to otala bango ndenge plata lo bana majimbel oui toi idimi ba miki na jimel to talaka bango dana majimbel bien avant to monanga bango ne ba to monanga ba plan na bango to komaka ngo Sylvain BH azokoma ba congolais to lingana pasteur Placide de Jésus il y a un grand combattant pasteur Placide de Jésus il y a un grand combattant mais ba combattant ouais spiritus ba combattant ya boule il y a vrai boule c'est-à-dire hier pour débattre sur sujet zali donc voilà.